vraiment. Dans le bangon jora teka ba na ketcha zenoti yo ka na $500. Alanda Ketch ka moko. Alanda eti na ngola likola ketcha zenoti, ketch ya zenoti. Ateka molimo baba pour na ketcha zenoti na $500. Na mo ba uta comme ça avec les mikolo aboma ki alia ki pour na internet. Abeta li solo ta. Na lié. Yi mo emotion na mba. Finjoa. Kasi. C'est pelas. Nga un tinjo raté, alingate prince qui liboso. Jaloux prince numéro 0. Ya solo. Et kasi yet. Oh, mais wana makilani. Ya lo ba prince atika na studio. Prince famille ba boma tata, ba nyokola bana. Oh, bango nte ba boma. Bon ye ba teke njo am tateka ba be pona ketcha zenoti na $500. Tika boy tete. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel TV. Siti ya Mama Nabiso, Sylvie Lokeba, Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bossa abonné. Na officiel TV Mode. Merci beaucoup, très cher internaute. Merci pour votre fidélité. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Sylvie Mode TV officielle. Hein? Donc, devant vous, c'est Junior Dao Moboto. Très cher ami, Bomesana Awa avec Junior Dao Moboto. Donc, sans plus tarder, déjà, je vais aller présenter mon invité d'aujourd'hui. Hein? Donc, vraiment, pour votre plaisir. Hein? Un grand merci à Maman Sylvie Mode. Hein? Donc, pour la confiance. Un grand merci à Batotou Bosabona Awa. Vraiment, Batotou, il y a fondation et à Maman Sylvie Mode. Vraiment, on est avec Manning de John, Lelo Tomemeli Bino Yé, Aïe Kobimisa ba vérité, after matanga, Aïe ko solo na biso, Awa Fara na bino ba, abonné na biso à Sylvie Mode télévision. Très cher ami, elle est juste à mes côtés. Donc Manning de John, Maniké, vraiment, tout solo na votre plaisir de John après matanga. Lelo, Zongi, activité Zongi, vraiment, tous acquis de cœur naïe, ba Warion, ba tout. Oyo bazaki na musika donc balelaki na ye lokola baduki kapa ya kapayo c'est mon pro donc ba bikala mingi déjà to ningisa de azaye et puis ba tout ba soutenanga je vois encore Gibo Kopolo na Ngwanzu balobi ba bigi lelo hein qui lelo toujours donc vraiment merci beaucoup pour na ba soutien hein, Gibo Kopolo mon vieux de tous les temps de tous les jours bato tout pour soutenir Arabiso. Aujourd'hui on reçoit pour vous Général Yaba Warion. Lelo to panza after matanga bongisi nini after matanga abombeli bino nini on est avec elle to solo naye un grand merci à mon boss donc bato tout bota la biso partout dans le monde entier bato tout ba soutenir naranga ba abonner na biso vraiment bato tout boza partout dans le monde entier ba abonner na biso surtout ba o ba accompagner na biso merci na ba soutien na bino merci na ba message na bino donc déjà boy bo partager kaka bo commentaire na bino et ça vraiment biso bien merci na ba soutien na bino vraiment ça biso bien elle est là juste à mes côtés Général Mbote bonne santé ça va d'abord tu as toujours na titi da matanga expliquer biso matanga et c'est passé ndeni bato bazo temps ya royauté bato pe bazo temps ya olandilate expliquer biso et c'est passé comment. Matanga nange le kai bien. Elle kai bien pour tala mikoli ka matanga na bango. Matanga tso banene. Matanga na bango bazaka antile bazaka na 14000 vues. Matanga nanga déjà en Afrique elle faisant 100000 vues. Donc botala écart 14000. So que na chaîne ya Sila. Okuta matanga leke chomoni ke bolukaki. To anango. Au moins so que na chaîne ya Sila. Okuta matanga ya papa na bango. Ils en a 15000 hein. So tali na Afrique linguistique tu as 100 000. Donc matanga ya Coco ya de John plus de 100 000 vues. Mais matanga ya l'autre écran donc moins de 20 000. So na tala ki ngo so na cheka na chaîne ngo ngabo ba ote bato ba okelinga mas ko za chaîne na ngati. Ya na chaîne lokamba moninga vraiment na lobby na minoka parce que na mutu mais polémique pena j'ai plus envie. Pour polémiquer j'ai plus envie. Tant on a kundi mutu mobimba na comme na cimetière na fongoli cercle na simbe bembe bo na tali yango na moi pas que non oh être cher dans ça il va programme na ndolo baso na kufi Jonathan meminga boé
akotisi douleur mo akoti vide moko boye atiki vide ya makasi fallait zata bébé yete voilà donc voix na ye na yoka ngo memenike na mona ninga buka na mino mais ake donc j'ai plus envie. John, oui, tu as senti que douleur, ils ont toujours vraiment passé ça, caca. Mais expliquez biso, bateau tout, tant sous bazaki musika bazo étant assisté au terroir, ça banonini. Et puis, banani ba assisté pour te dire que yo za général ba warion. Est-ce que warion bazaki na yo de cœur? Est-ce que Yemorope Fali azaki na yo de cœur? Bon, non quoi ça à terre, non quoi ça à Paris. Je salue l'honorable Kovo Ingila, mon frère. Donc, non quoi ça, non quoi à Paris. Oye bibiro kabonat. Oh. Ngana muta fali na sous les kauka. Oh. Bango ba ya Mali. Ya ta na fiston coloqué. Oh. Biro kabona donc ngapa fali kaka. Mais désordre makasi bopoani. Tes désordres, tes années mutu azolinga atambola. Chez Mélanie, babi ba parfum solo na Paris chez Mélanie. En tout cas, ba parfum à solo. Bozara na mino na ba parfum mais c'est de l'original. Son nom le original c'est que man qui a kosati. C'est de l'original vraiment. C'est John. Donner boye vraiment biro e kabwani. Yo bino boza kam susu ba pe ba kam susu. Elo ne provoquer on. Motema mabe. Sko ndeni boko kabula biro Fali boye. Boye ko tsa désordre boté susu ba biro comme ide ka bino bato kam susu ba on pe bato kam susu pour ni désordre bon de John. Donc tout à chez Mélanie donc on a Paris wana. Tout le monde a chez Mélanie plus 33 07 49 78 01 62. Donc aux parfum et ça livraison à domicile. Donc par commande. Par commande. Donc ben kana numéro. Donc ben kana numéro plus 233 07 49 78 01 69. Donc aux Mélanie et Moko. Donc biso pe toza ba parfum solo. Mais oui. So ben parfum à solo. Parfum wansu. Parfois ils ont l'équipe. Il y a un coup de moyen à boiter pour battre les catènes aéroport. Vous comprenez pas Chanel, Coco Chanel. Tamba lobby oh Givenchy. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier Versace wana. Mais faut maman Mélanie Solana biso to tsangoka awara liboso. Oui, Ezoya ba nini Ezoya ba benga ngoni. Par commande. Oui, Ezoya azotindela ngai ba benga ngoni ni susu. Provision te stock te babenga nini aotindela nga ba nini. Oh, exemplaire, voilà. Aotindela ba exemplaire on l'ex bato nga mona zanango chez Mélanie donc so bengi Mélanie qui vovo au soyer na WhatsApp na ye numéro wana eza ya WhatsApp au bengi ye ozui o moni to kaboli bureau te wana eza o nga na lobby ke ngai na une victime na zaka na soule na Fali ye moko. Le reste nga so l'ex nga de jolinga nga tena olingo pourquoi. Mais mon toza oza kati o voyager o aza maramnyo surtout isa ye mo directeur yusko ki so pas souliner. Mo dingi directeur. Le directeur mutala makambu tout. Directeur mayele te. Oh, on a directeur na biso mayele te Fali mo atie wana vraiment. Et mon fallait tirer directeur avec sa contrat na it. On a un camarade. Il dit budget. Ah camarade à directeur. Ouais, directeur marketing. Ah, directeur marketing, on a qui est shooté ma photo qu'on a à Dubaï. Oh, directeur a shooté ma photo. Ah, comment on a shooting? Et ça allait bien, hein? Eh, ya, au sam ça te. Bon, on a temps, on a te. On a temps, on a te. Ngai na sala comme ça na ngandinza. Ngana internet na ya na mpepe na ya na moto na nga. Na sala mam na nga. Nyonso tu obo oloba. E kota oyebima. Même Fali mo bengité pour y assister raming na ba matanga to mona yi na père na biso fi na biso donc artiste na biso icône na biso ba bien non a chokoro tant atika ki biso donc to mona ki pena assistance na yi mais o ya koko est-ce que eza koko et puis eza mwana mukie eza mwana na ngati
ça t'appelle la bien été à ta message à ta bureau à ta musicien. Est-ce que ndenge za wana vraiment bato baye ko s'informer na ngota ba moni image na net déjà bembe kundami bato musuku ba kumubenga nga ba oloba vous comprendre bato musuku ba mona ki ba internet buzz biso bato buzz oyo so ikaka osali kaka eloko yeli yo te asali buzz aoluka mbongo ok na kufeta mamoni siko na komi pa na cimetière qui ozolela pena oh mamba soloko mutu muso de john nga nzoka on est lokuta bon et aka po ba bomona mam na créer ça buzz nga créer na nga buzz tinga sens lobby comme ça que ça so. Merci beaucoup mais tomoni batu belé pe bayaki o bazal anakin tomoni kisinjora ayakité tomoni batu belé bay mais kisinjora été ken pe na bobe banaki mais mais kisinjora été tant que yaza tata moi sa bana emo tata moi sa mwana nga na te mais famille déjà te singa déjà ça toi famille te mais il faut qu'il y a pour hebi que famille te babia kufa déjà mais mwana ya Jonathan ya peka mwana ya Prince kasi ya le mwana za mwana za mwana ete bosko obligé muto amone za mwana ete ani na kibomoto te ani na humanisme te obligé muto sali kambo ya lingi te ani na kibomoto te pour ça li pour raisonner bon il faut ça la mutu donc aboyo olelisa yo azabo ana kibomoto te na kisinzo azana kibomoto te. Elle a développé l'état d'animalité taka comme lesbienne. Andimano ki mwasi. C'est yo bien zala ki mwasi. Andimano ki mwasi na été. Alexa mobile nekas. Ngana obimsa yanka tu ya obimsa na. Oh mais qu'est-ce que azala mwasi azala na mobile na parler non? Ba eponi bolinga bomo na mobile yango tinde azala. Ba comparer parce que mobile na mwasi balala ba sibana. Mais comment beta meli bango bien. Na lobi yango pande baloba. Boki sinjora basala kete. Oh to na lobi yango pande baloba. Est-ce que Dieu na momi ba sibana? Boki sinjora basala kete. Oh ya. Ana kibomoto te. Pono za na kibomoto, il faut za mutu. Quelqu'un qui raisonne. Bon excusez nga na terme mais. Non aboyo ya matanga. Oh. Aya boswanaki. Est-ce que so aya ki koko na nga se quoi? Aka se nga se quoi te. Na sala déjà père. Banana hôpital tant to habito biso mo déjà tant na mona déjà que non. Tant ka ba. Tant ba ndio kangi mis na comprendre perte déjà. Et ba perte. Donc veut dire que les lopesero que sinjora kufeli oyate. OK, tena kenda rapete? Akufela na kenda te be maman ba na kenda te. Donc c'est Guillaume Tobanda. On nga na kenda na matanga na banguti. Matanga maman na bango na kenda na ngai te. Ayebi yanguti. Ngaye personne si revanche. Bon c'est quoi ta zone si ye nani? Hey, loko te pananga. Ni une copine et cause ata chimene na yo capable. So goreti na yo capable. Yete na yo capable ni. Amonte ke nana nga pena. Sauf ka ke na kufeli mutu o na linga mingi na na douleur mais na pena. So yanka tu kwa yakite ngeza pasi. Ngeza pasi. Bayana nga bazalaki wana de cœur ba otala direct to ça direct na matanga bayana nga ba mona ngo matanga na Mike Lokamba ça ile ngo direct ele kan direct to ça matanga direct to ke morgue direct ye basi ça ile yango auta kufa yana emo ba komaki aveugle na kimukolo ça ile kia Dejo yana emo ba uta comme ça aveugle mikolo abomaki alia ki pour na internet abeta lisolo ta na lié ye mo émotion na mbali finjora kasi auto lia yana emo ba azaka bien ba moi comme c'est aveugle pas sambela aming ba pas sambela ba comme c'est aveugle ka ba pas bomi yo donc marambo ça abeta lisolo te donc finjora bomela biso abeta lisolo te auto kufa tellement kufeli trop tellement kufeli trop bato ba auto kufa tata mama kulut ni na lingwa alingolo ba te po sino te bato ba mone suspect aloba tenga kufeli mutu moko seta na internet na kufeli mutu moko mare ba kizarondo ki boye mutu bato pe ba kufa te pa nao mais bango ba finga bato akufela papa trop banda bana internet akufela na mama na ya bota eti lelo njora bana internet ti lelo akufela ta ba 20 personnes
Est-ce que Côté on a maman na bango, côté ba tata, côté ba leki akufeli ya nyama. on est baliwa normal tout eza baliwa mort na sima. Tout na ye. Kendo sa émission ba un jour na sa émission na manike manike ba kufeli trop tu kufela ya no mikolo na asaki biemba moi comme avec maman et moi kufi. Me betele biso di solo te. Selon yo mona baliwa ngo eza baliwa mort normal. Ngai liwa na mona ngo eza eloko ya normal. Dieu donne et Dieu répond. Alexei était. Oh Alexis, la vie c'est l'impermanence. Il y a le bingai na bomi pour na internet, mais ngana yebi que la vie c'est l'impermanence parce que ngamo na za bona za impermanence ya vie ona nango. Ngamo na olika. Lobi pene na vandi bona ko la pena kufi. Alors pourquoi motema mabe eh ya ngana yokilo motema maba nini yo mto eshua. Bana bo mona no eshua. Nga sa ko sa velote. Nga za nga ba benga na bandal ba benga nga salité. Nga na bandal malik de Dieu na synonyme à pouvoir. Mais il y a bien surtout que la poto y a un besoin pototé, il y a bien comme ça soit hérité au confité pour ababa tine na poto mais babi yozolanda poto un besoin poto. Na poto na na pas na. Dès que tu regardes que babi qui au de John a besoin poto ban. Poto ngana on est place na kenda. Yo surtout que l'on pona kenda tata na maman ba fouté ata bien Dubaï. Il y a bien un besoin pototé, un besoin que tu au hérité kofi. Ende, o kanta kofi au memo. Okete. Oyo ka ba so hein. Moi c'est moi fanda na ye. Mais on me met pas prouver mutu. C'est quoi ba journaliste sans soyez. Moko betenga on a plateau mais na bomaki. Ngana na posa na ngote. Na pa na posa mta prouver fali pona ngati. Je sol le fallait bien tino na poto boya. Te fali soit tinga normal, fali na lobela kai. Bon mutu mona lobela kai te otina pa prouver fali. Bo héritier soit bien tino. O tina ngande kone. Mais tout le monde est au beau même moto na wata. Et bon t'es toi na otina na poto ngana komisa ke otina na poto. De John. Mana na sele musa otina na poto ngana eloko ofele te. Eloko ifona mériter yango. Nyonso ofele ça na soubassement ya mabe. Bon so autant monsieur que Prince a contribué à peu dans orchestre, tenatina. Ça combien de temps? Pas même temps moi reconnaissance en temps. Non. Wana lokuta. Ami na Angola te. Wana lokuta. Héritier comme moi na poto te. Voilà, très chers amis, on continue avec De John, Manique De John. Vraiment, restez scotché, cimenté quand je vous avais annoncé au début. Mais De John, tout le monde a moi na biso, aîné na biso. Donc, Koto Yanana Ketchup Bafana, donc au nom de Marco 6, enfin diplômé, tout le monde peut avoir un cadeau, il y a voiture, oh papa Natine, mais un mot par rapport à Bana, Negelo, Bakomoko, la Baromé, la papa, ba parents, ba diplôme, yo, Bani. Et non, je suis tapé sans diplôme à 18 ans, en 2008. Moi, je suis boss. Jonathan Zoa a diplôme d'avant. D'avant, sur l'université, je suis ça. Pour Boyana. Ok. À Souka, la première radio. À sa classe Kala depuis 2008. Na Kinga. Ok, na Kinga. Ouais. Prince a fait un diplôme. En 2015. Je peux en avoir un diplôme. Et moi, quand je suis illettré. Je suis illettré pendant nga za intellectuel na D6 ate ba on bazui mais yopé bazwa ko félicitations à Marco 6 malgré ba vague ya papa na ye papa succès makasi mwana a Hollande classe na ye c'est bien à tenir un avenir na ya beta balé a Hollande classe na ye à promettre voilà ça lui bien. Mais tant moi na ok moi na muninga ok liboso CPLAS nga un tinjo raté alingate prince ak liboso jaloux ak prince numéro 0 ya solo e kasiyet oh mais wana makilani te ya lo ba prince atika na studio prince alunga mouvement ya zana donc ya ba tant prince ya na makambu prince tant akenda na makambu ya njora nga na eba na go inanga okanta eba te quand na azoba son association est mon pour na bomo bien. Babi fait de ton ennemi ton ami. Mais j'ai plus le temps avec toi. On a un niveau nangati. Tu n'es pas de mon niveau. Tu vaux même pas. Fais une émission en français. Oh. Ah, bon vin jour en français té. Na classe ni attend. De John vin jour leader américain. Na classe na le anglais kas. Le quoi ça leader américain. Pour ça que français ya muké. Ah anglais. Est-ce que vin jour est en français té? Ata good morning ay bien. Oh. Ata good morning vin jour habité. Ah, De John, oui, yo peut comment taquiner makasi ya. Azwin
azwa diplôme te atanga classe te illettré. Donc Vinjo Randi Azaboye a sans papier. Illettré. Illettré. Non, tu fais une émission en français, là tu peux dire de n'importe quoi sur moi. Arrête de dire n'importe quoi, tu n'es pas de mon niveau. Moi je ne suis pas de ton niveau, toi tu n'es pas aussi de mon niveau. L'éducation que moi je réussis, moi Manique, toi tu n'as pas réussi ça parce que toi tu es un enfant de la rue. Oh, leader américain. Tu es un enfant de la rue. Shaggy. Tu es un enfant de la rue. Tu Fazer. sais comment tu as grandi. Au moniteur au boy a passé na yo. Oh, il y a place qui na venir te. Moi je ne te connais pas. Comment me ko babi akufa, me ko ngana mino to silana. Mais bana bazate de John. Ah, botika bana ngaba vana nyeko bana so bakufa baza babi balanga te. Bana baza ya biso. Tu me makila na ya bango. Makila na bango te, qu'est-ce qui te prouve? Est-ce que tu prends ça à bela kasila makila, tu zonga makila njora te. Bazonga sa makila nanga. Est-ce que bana groupe moko? Mais ça famille karaté. Nga boy na nga famille. Famille ba boma tata, ba nyokola bana. Oh, bango te pas boma. Boye ba te njora mtate ka ba pona kecha zeno tina $500. Tika boy, ne nous dis pas ça s'il te plaît. Ne nous dis pas ça s'il te plaît vraiment. Tana lo bango njora te ka ba na kecha zeno ti yoka te na $500. Alanda Keshka moko. Alanda etina ngola likola kecha zeno ti ketch ya zeno ti. Ateka molimo ba pona kecha zeno tina $500. Alanda etina ngola. Donc lelo soki. Babi akufa po ba yem ta fungola porte po ba luka babi akimi ake angola. Koke ake angola ye ba pese $500 na 15 jours babi okata motema na ngola ponjora oke prison. Basi na mabe. Ya. Ba kosa ma o kosa no so kosa mabele te. Quelle révélation. Elonga mutolia otambola nango. Olinga prend ça yemba te pour pouvoir prendre ses bangi sarayo. Pour ayemba avoir babia. Quelle révélation. Et bon yo ye bien ngote. Tu tu ibité, yom to apprendre. Ndé na lobango no sa teka babia pour na ketcha senoti na $500. Muta pesa ketcha senoti on a zara na besoin ya babia. Bona nani za kina. Ki otunaye. To sala émission ki otunaye, otunaye. To sa do esa émission na. Ya on sa émission na ngate otunaye, ngate ki no tunaye muta teka pour na ketcha senoti na $500. Na lobango yo kate. Di John. Et bon tant lo bango ateka molimo babia pour na ketcha senoti, livra babia pour na ketcha senoti na $500. Je n'en crois pas, mes oreilles. Mais vraiment, c'est chaud cette histoire, c'est grave. Hein? Donc, ce qui est commis pour intérêt, vraiment, c'est choquant. Vraiment, il n'y a pas si peu mawa. Donc, veut dire que pour Nayo Moutou, ça inutile, pour Nayo Elo, c'est important, ils ont maramba mokili. Vraiment, il n'y a pas si. Mais, de John, un bon pour Nabato, puis Baotalayo, est-ce que. Bamsupe baza pe ba croire pe na yo te ko ça bon na oyeb ça ba nka que non na intérêt te na posa pété. Moi j'ai appris à grandir tant na kundi mutu na comprendre que te man ki akoli e man ki akomo kunda ko matanga pe na ndako na azo misambongo olia tant koko na nga kufanga bi nzambe na ngai matanga basala ngo ndeni mbali boso akufi na ndako na nga. J'ai appris à grandir. Chez Djonga, Kolia Komela, j'ai appris à grandir. Allô, Naoya. Merci beaucoup, très cher ami, très cher internaute. Mais de John, les lopé, Sangoye, il n'y a pas si Yamawa, Ondeko Nayo, Karine Mokonzi, Leki Nayo, petite sœur Nayo, Tozoyo Kake, Bazo refoulé, Okolo Banini, par rapport. Bobi refoulé, la police à Belgique. Ba refoulé, Ndeni Mtalibanda. Qu'est-ce que vous refoulé Kounate? Bon refoulé Ndeni, Bakangi. Il paraît très, Bamangamo, il s'est passé, Naïmebe, il parle, Bamsoupe, Babi, Batriqué, par rapport à voix, soit Bimi Sarawana, Yang Babi, Batriqué, Refoulé. Mais ba refoulé, Naïb Saraya Ozong, Andi Marate. Oh, qui pan vite, Yaya. Naïb Saraya Karina Ozong. Oh, c'est plus non? Oh, c'est bon, ça, non? Moutu Ayokaka. On m'a dit que on a lobby pour Nanjora et la vérité. Na fingi était. Vraiment. Na choli était. Na lobby qui attend la classe et la vérité batang ça est classe. Ça il est très. Ah il est très. Et la vérité te capable na ketcha zenoti. Et l'obama ya vérité. Batwa kena ko tal sa ba mona ye. OK. La preuve est que bandi ko ba ba tile na ba sola te. Oh. Ba benga na ye na famille na bango ba boya na bango ba ye. Oh. Ba leki ba propre na ye ba sola te. Ba yebi kende ko mo akufa. Yes ande ko ba bien propriété. Aza cousin na ye.
bana mama ya babe balingaka na bango ete basola Sa famille élargie. Sa famille là élargie, à cuisine propre. On se comprend. Ndenge zana na lolo baka vérité. Karine Mokonzi. Karine alingi koyoka te. Karine ake poto ya passe. Mais ba chinois ba chinois ne ba soutenir ba on ne bazar ba on ne ba foutre la kenda ba on ne ba sala maram nyonso. Ba chinois ne ba mpesha ka keluka mukanda. Bon ba ça ba cotisation pour ya survivre. Mwana mwasi oyo. Comment on est nani? Rafine azum kanande. Elle est plus intelligente que Karine. Il faut autant en classe. Elle est comme beaucoup. Babi Mikolo ezaka zonga classe. Zonga classe. Mais des jeunes. Yo pe ba moi zonga classe. On a nana zonga. Zonga classe. Zonga classe. Nani wana. Ezaka na âge te zonga classe. Nani wana. Te ba zonga classe. Ba zonga bango nyonso. Zonga classe. Ken piana pe. Bango nyonso ba zonga ba classe. Ken piana pe zonga classe. Bango nyonso ba zonga ba classe. Mike Lokamba. Mike Lokamba oyo te Mike Lokamba sera licencié. Oh ya solo. Oyo ba te. Oh, mais bita. Vraiment félicitations. Archevêque licencié. Oh. Moso kisi. Zonga classe. C'est sous licencié. Zonga classe. Babi Mikolo ezaka zonga classe. Grâce témoin. Zonga classe. Oh, Vincent Toulouse. Zonga classe. Oh. Comment Franck Semai. Te Franck Katanga. Ya solo. Franck Katanga. Il est licencié. Tu es licencié mais à décision dirée à gradué. Nando fréquenté Kalakanga, il est cultivé. C'est que c'est un intello. Zonga classe. Nani susu. Flasher biso. Classe. Babi Mikolo ezaka zonga classe. Sko de John yo. Ezana acheter zonga classe. De John. Sko yebisa biso bazonga classe. Sko bango pe balo ba pe yo pe zonga classe oyebi. Non zonga classe tenga na D6 sa mobutu ya batchanga na licencié na tchai kao. Moi je suis D6, c'est fier de l'être. Je t'ai dit. Tu es diplômé d'État. Ben oui, je suis diplômé d'État, fier de l'être. Je sais écrire, je sais comment m'exprimer. Même aujourd'hui, on me donne un président pour faire un interview avec lui. Je vais le faire. Sans complexe. Muta ake ba gradué à l'équipe ou non? Hein? Muta ba gradué. Oya lelo ya Toj. Pina lila Toj alisaka. Vanda ya. Toyebi balula ndenge etambo. Merci beaucoup, très cher ami. Molo, nous acheminons vers la fin de notre mission. Donc, c'est Manic de John pour votre plaisir. Mais de John, Maramozo Bima, Belé, tout le monde liste, on a publié. Il y a Batu Oyo, Bafundi Bango, il faut Bakanga Bango. Pas, il y a Mère Nabiso, Niki Menga Barcelone. Mais il y a tout le monde liste, il y a Moula Yoana. Yo tout le monde était vraiment félicitations. Alors, c'est Yosa Nakan ya Niki Menga. Nana kana été aibi que na se respectaki. A connaître basi okotango. Omoni bafana. Moi ça fali. Moko la se sentir par que non internet a menacé. Au téléphone na obinga. Mais il passe na kati ya liste wana. Na okangse. Niki Menga. Longba kuna. Ya okangse bafana. Longba. Ozana na zemité. Na ba ko za zemité bandiminga. Na ba bakanga saratola te bondiminga. Qui pas ba ko na liste. Qui pas vita. Na liste. On a lobeza qui vérité au moni. Na ba ko za zemité. C'était ta façon de montrer aux gens que toi aussi tu as eu des enfants avec Fali. Mais tu l'as mal fait. Tu t'es mal présenté. Pour se dire Zaimabi. Pour se dire non connaît non bien té. Et on va habiter en classe. Oh, il y a pas en classe. Oh, bah on est en classe. Niki Menga. So ça non bientôt en classe. Oh, Niki Menga pas en classe. En classe. Oh, en classe. Que beaucoup ta liste de John. En classe. C'est la mère de nos enfants. Et puis quels enfants? Les aînés. Au Pessa. Bana, éducation nini. Et puis son enfant c'est une fille. Tout le monde peut avoir c'est bimi, azo soigne ça soki mère na biso soki maman koko soki nani. Ben jure donc il y a finga ba bêtise. On a moni bon ana pour maman tous en classe. Niki Menga Barcelone. Ben oui, on a le barana pour maman tous. Je peux confirmer qu'il y a Bipo.
Bipolaire. Bipolaire ezani. Ndeka to moni ba binga ya. On bien bipolaire ezani. Il paraîtrait décraqué mental. Ils ont en classe ya. Niki menga sont en classe. Ils ont en classe. Tu nous confirmes. Moi na kata classe, ba pesa éducation de la vie, prière, éducation de l'église et éducation de la famille. Nous sommes en classe. Donc pour bonga kaka sont en classe. Voilà, très cher ami. Maintenant, par rapport à Sarah Tola, tu sais dans Souka. Par rapport il y a comme finga siko. Abalu kelika. Donc Sarah Tola pi. Azonga classe. Eh, y'a coup de bena pa façon pa première primaire. Oh, maternelle ti. Maternelle coûte. Zonga classe. Oh, Sarah Tola. Eh, zonga classe ya. Eh, zonga classe. Oh. Donc on a des filles des jeunes à piste. Zonga classe. Sarah Tola. Zonga classe. Merci beaucoup, cher ami. Donc, on a des jeunes vraiment tétants et belletés. Donc, vous s'abonner, vous partager, vraiment, vous commenter, vraiment, vous sponsor. Donc, tout ça, on a pour Nabinon. Liste à ma banga. Et gros, à la papier, il y a menu à restaurant. Est-ce que bateau ne sont là, ça va bâtir de la rue. On a deux personnes. Goreti Louvoiso Mami, Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles, Alain Giga Mokondia Babesingombe, chez Djonga, Tolia Tomela, Balobi chez Mélanie, Tosomba Parfum, ya fallait pour pas di cap la merveille sur les cacapazo. Zonga classe. Merci beaucoup. Donc, Zonga classe, vraiment, c'était pour votre plaisir, hein, Manic de John, vraiment, bon, nous quand on Bino, oh, toi, on a besoin de Manic de John, contactez-nous, hein, donc vraiment, besoin de John. Très chers amis, nous voilà bien arrivé à la fin de notre émission. Donc, beau s'abonner, beau partager, vraiment, beau commenter, Bino et ça, biso bien, soutien na Bino et ça, biso bien. Guy Boko Polo Nangwansu, merci pour notre design, pour notre kilelo, na senti pour notre maka, moubalubouté, bétamine émission. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je vois d'où qui Kapaya, mon vieux, mon Chogo Master, merci beaucoup na ba soutien na yo pour te bige kalamini te zoinda bela dinganga la patronne déjà na kata kinto zoindi ça déjà lobby awa déjà to indi ça. Très cher ami boy belé botala biso partout dans le monde entier. Vraiment merci pour la confiance na bino, merci pour la commentaire na bino vraiment et ça biso ka bien. Très cher ami biso tout ça au milieu du village. Tout ça au milieu du village comme je vous avais dit, comme je vous avais annoncé. Très cher ami awa to polarité awa to toujours likolo bandeko balandi. Là déjà on s'est dit au revoir. Retrouvez-nous toujours sur votre chaîne Oyokaka Awa. Donc vraiment là je vous laisse, retrouvez-nous, hein? Je vous dis au revoir, retrouvez-nous très prochainement. Ciao ciao ciao.